Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote mingi na baeba sobolinga mama Eliane Nitu. Na pesi bino mbote mingi. Ebwe ma vimpi. Moko wazima, est-ce que vous allez bien? Boni bino boza malam. De mon côté, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawa aza ko batela kimia ezali. E bongo bino côté na bino ndenge nini. Boko melanga e. Bochi na ba commentaire ndembo misala ko chila ba commentaire. Ne ba ke baeba nga baza malamu, baeba linga kanga baza malamu. Bon dimanche na bino nyoso tout. Lelo toza mokolo ya yenga tozali le 25 avril 2021. J'espère que vous allez bien. Na lingaki na solo na bino lelo nde tomesana ko solo ngana bino boyebi kenga awa mingi na Eliane Nitu TV tozaka makambo etalaka donc du vrai du vécu makambo mabala ya nde mingi to solo ngana kati ya émission na biso na kati ya chaîne na biso ya Eliane Nitu TV. Na yango na kosenga na bino bo s'abonner massivement na Eliane Nitu TV ndeko zotala nga sezamba la liboso na kosenga na o s'abonner yo pe motoza abonner na kosenga pe na o abonner pe bandeko pe mususu parce que ya na bato mususu ba yebi émission o ya préparons pour le mariage te à part émission o ya préparons pour le mariage Eliane Nitu TV aboti pe mwana ya sika kombo na ye Mokili Makambo officiel TV Mokili Makambo officiel TV na Mokili Makambo officiel TV boko banda kotala makambo nyonso elekaka na mokili boki bien Mokili Makambo officiel TV kuna bokotala makambo nyonso oyo ekoleka na mokili on a sengi na bino bo s'abonner na so comprendre te pourquoi boza kilo bo s'abonner massivement pour que to banda ba émission na Mokili Makambo mingi kuna kwa ko mona makambo bando leka mingi na Congo nde banka bobo bando tala kuna mama Eliane Nitu akobanda kozala kuna mingi te ekoza na bato yo babanda ko travailler kuna alors faut tout comme moi 1000 abonnés pour babanda ko sela bino ba émission na Mokili Makambo officiel TV. Merci beaucoup na kanisi message na ngai passé na banzi boyoki. Lelo tozoki ndoko solo la makambo ya couple, makambo ya libala. Po na nini mobali asimbelaki mwasi na embeli po atuba embeli puis na misu ya bana mais avant to kota na détail na koyebisa bino ke toza na live na biso lelo na 19h lelo dimanche le 25 avril 2021 na 19h toza na live to kosa la continuité ya émission na biso to saki la fa passer na papa de vos musoba ba coup de fil la ndinga makasi ba bengi ba to bazaki na besoin ko intervenir ba intervenir qui était pourtant ezaki mukuse yango le to pousse moi r to ko banda yango na 19h juste bo partager émission bo benga na ebele soko koti otali émission bandi okamati o partager lien na bande ko musoba kota batala c'est vrai makambo eza tabou mais makambo faut ko lobela yango elekeli ngai makambo to mona ke eza tabou makambo to loba te tozo bosa na kelelo internet réseaux sociaux et ko fungola bato makambo ebele lobi batindelinga émission mwana batindelinga vidéo ya mwana moko ya muke mwana na faza na ba 8-9 ans na ndimite kaza na 10 ans mwana a se déshabiller amitiki bolumu ndenge babota il faut mwana danse tala mwana oyo kutunga na bakoda ngakutu na kendaka nango daga ona kendaka nango eloko te mwana penza zo kende nango mwana osuki 8 soki 9 mwana ke nango mwana ke mwana ke ipeko ngabi mwana loki to ne selo passe de loko tongo pe mukero kaka botala mwana loki tu pe tala mukero ngabi yango il faut to bana ko solo la ba vérité mosusu na bana ba comprendre na mikolo ba comprendre mokili lelo eza vraiment ya kobeba mokili lelo te putu mambo eloba dina na putu mambo likamona ngina to ndo sona bino lelo eza boye eza na couple moko mwasi na mobali baza na bana misato na kati ya ndako na bango na kati ya libala na bango eza kaka rouge orange vert ezalaka moke na libala bango vert boyebi ke vert nde ezala kitoko vert ezalaka moke boyebi so otemi na fer rouge ozorole na vert okolekana mais soki omi na orange obandi kofrene soki omi na rouge stop mais bango vert eza moke bazalaka rouge orange lelo bitumba lobi kosona lobi koyokana kaka ndenge wana bitumba na bango na kosona na bango koyokana na bango ezowuta wapi na zuwa ya mobali la jalousie maladive zuwa moko extrême zuwa moko ya kosakana nango te boka ke zuwa penza zuwa eza panani mobali ndaza na zuwa makasi zuwa ya mobali ezowuta na nini na ndenge bopilikili bokundu bonzote ezalelaka ndenge bomo babake na ba 4h du matin bakomaka milai wana
Ye moi mobulu eza na kati ya nzoto na ye papa wana. Alors moi ça solo na papa ye. Papa ye toke no mona munganga ya mundele. Bakena munganga mundele pesi pomade ba pakola po soka pakoli pomade wana etele misisa enyoloka po bo moto na esali ni ezongela ba sens nango. Ata che pomade bo moto ko zongela ba sens nango te. Ezakaka misisa ezakaka ya kokota unde na tango malili ndenge mafute kanga makana kati ya sani. Babundani na likamwana kubundana likamwana alingi lisusu te. Toke na hôpital alingi te. Toke na okende te. Tosu mama, omona ki tomona ka munga moko. Toko ki ko changer, toke ne peut pas ya munga nga mosusu. Mobali alingi te. Mobali alingi te. Moi ça komi soki ba kote la kati lieu sacré, moi ça ebise bo papa. Na cha ta ba filimu. Bobi ba filimu te. Ba filmu ya mindele. Na cha ta filmu ya mundele. Tota la filmu ya mundele tango mususu na kotala filmu ya mundele wana okokonyo omona okonyoloka soko zota filmu ya mundele koki konyoloka ata ba che filmu ya mundele papa akonyoloka te papa azonyoloka te soko tango papa azonyoloka te mama atikali wana atikali kaka boye papa azonyoloka te eloko nisi ko kusala na kati ya couple na bango papa akomi na zuwa mobali akomi na zuwa moko extreme ya kolia ata mutu ali komona mwasi na baninga basi te ali komona na bana mibali te eloko oyo eza ya somo oyo ndeko mwasi abengelinga abinanga mama ele ya nitu moninga mwasi oyo aza vraimen camarade nanga makasi ndenge nazaka na poumon mama ejeni monga epoumon nanga nde tozaka bon ndenge nazalaka na ya be ya Zakari Tuloma la mamie la plus stylée ndenge nazalaka na ya Marie Paul Lumbu leka bato ya Riki Lumbu oyo abeta bato bigogo ndenge nazalaka na ma copine Dina Lando Dina Ngolo la couturière ndenge nazalaka na mama Adeline Ngafula joyeux anniversaire happy birthday to you mbota mama lamu mama Adeline joyeux anniversaire mbota mama lamu zamba batela yo joyeux anniversaire mama Adeline Ngafula Maman Adeline mbota mama lamu joyeux anniversaire nzamba batela yo umela aussi manzete aussi babali bende omona bakoko nyose pesa mela wana kombo Yesu Masia bon anniversaire na yo omoni ye kaka subitement ba mindele subitement merci beaucoup na bino surtout bandeko bo disposer tambo na hôtel to pepo na oyoka merci pour na commentaire na parce que na tanga yango alors pour moi je un commentaire le mais votre façon de boire de l'eau là mais moi je comprends pas est-ce que vous avez un problème de santé maman yo mona mutaza santé boitala mona popia mukolo ndo moni boy ndo sazo sabino tout va bien par la grâce de Dieu comme sanzana oyoka yo tanga boke cho ya mbote alobakane lelo c'est la vie na nenga ba mongo po ba mongo ba bengaka lo lelo nde ba makenje wane kola banani adi londole bango ba bengaka lo lelo babi lelo c'est la vie ma chérie soko za mama to poza papa na yebite na melama ekaske parce que ndeko nanga moi si vivi kolete wenge absanga il faut melaka ma yo mona kata Nicolas Sarkozy te Sarkozy kakutinga na munoko foti te koza mona pota kala yango wana Sarkozy kakutinga na munoko yo mona kata Macron te soko sa discours toujours mai na mopanzi lelo c'est la vie nan bakanga wote soki atambi la kangi OK na commissariat eloko liboso sa ne bapesa ko faire amai po kitsaka motema nga peto na oso na bino bo fona mela ramana kitsa motema ya nga mona mela amai e bon sezaki masanga mamolinga koloba nini wa makambo ata na singa ba commentaire ngombe ba commentaire mufufu soko tali boye moko la na osika tozonga na liso na biso wana eza ambiance pa mama ili ani tozaka bongo na yebisa bino nga mutesengo bijou béton bijou kalala béton bijou béton pesa na basa sa bambote na bango ebele alabi mama ili ani tosoko moninga nazaki na copine nga moko boyoka
copine nanga vraiment tozanga nde makasi copine mpe aza marie me nde mobali nanga akóma na zuwa na copine nanga ya kosakana te mobali akomi na zuwa na copine ya kosakana te soki amongaka na moninga nanga mwasi mobali avimbani soki copine nanga ekotala nanga mobali avimbani nakomotune pourquoi yokomaka so camarade na ngai awa yo ozovimbana ozosuna esengo te wana ekomona camarade nango te problème nini entre temps ye mpe na mobali ya camarade nanga baza mpe ye baninga mobali akomi kaka zuwa surtout soki tozosola copine nanga boyebi entre les copines ça parle bacamarade babetaka na bango masolo nga kutu lelo babetaka na bango masolo basi babetaka masolo mibali nde babetaka te basi vraimen babetaka soki baza kosola na copine ye masolo ya couple ndenge ezoleka na couple ya copine ye azobetela ye awebi na couple na ngai omoni boye moninga kotazaka moyen te couple so makambo esimba mpenza ntuka fo koprofite mpo ya bacouple mosusu mwa so makambo esimba to bovandi kaka ti bato na limbane bamonaka ke bobalana bamonaka ke boya bacouple me bino mo boyebi kaka toza kaka boye et surtout soki bana baza bakokansaka lokwa boboti bana soki makambo nyonso tout va bien nzoka ce n'est pas ça ce n'est pas parce que bana baza tout va bien non eza ndenge wana te sikoyo ye mobali abi mobali mama mwana mwasi akomona ye niki alobi nanga mama mobali nanga nayebi si ozuwa mobali akomi nango mama nitu okondima te mobali akomi zuwa nakende to kozobana na classe oza wapi nayoke chateau rouge oza wapi nasabo nzoka ndi jalousie ne po anini parce que ye lokola alali pongi lokola mafuta ekangami na kati ya sani misise eyonyoloka te zuwa na ye miso tu yango wana soki na bibi mama na zongi alongolanga bilamba azokontrole nga azosimanga partout nde tosokolaka bana ngabi mais c'est quoi ça c'est quoi cette jalousie maladive donc nakokobima su te nakosesoli mosusu te donc soki na bibi mpona yo makanisi na yo eza nini ozokanisa nini okanisake na obima libanda okanisake nazokende libanda nini mobali akoma mama nitu soki kaka nabimi na zongi nakoti kaka na chambre akoti krakra akangi alongoli ngai atiki ngai ndenge ada na eve bazaka na kati ya jardin d'Eden akomi gynécologue asa touché ata na mwana akomi na combien de centimètres donc nayebi soki invivable na mobali na kati ya ndako natia théâtre natia te soki amoni filme moko ezaki bato mo baa na bolingo makasi alingi te ata yo mani tu ndenge ozalaka wana ndenge olobako nga naza na pa yanga 1m85 caviar nanga mama nitu na ndako nanga balinga kosentir yo te nga bia mama alobana na seni alobi niki alobi mama nitu na ndako nanga mobali nanga alinga kosentir yo te soko bandi kaka 1m85 encore bakisa susu mame jeni mongai pe aza na papa mongai caviar na ye mama nitu na ndako nanga mobali nanga alinga kosentir yo te soki kaka akoti akutika na tio na tele vimbani azoka ta oma change mbala moko ndikambo nini na television natala te oya makambo so natala te bamakambo lukuta ozotalela ngo ni yabi me makambo lukuta nini azoteyaka makambo ya mabala problème nini na mama bato problème nini mama nitu moto ya kotala nga na ndako te soki moto ya kotala nga toza mwana mwasi mama akobouge ta kovanda kaka wana ayoka tozosolola nini akanisa na koloba makambo na ye ndenge akoma lokola mafuta na kati ya sani ekangama akanisa na koloba makambo na nzoka rien mama nitu donc zuwa moko ya kosakana te oyo kakema donc nayokaka jalousie maladive ezalaka mama nga moko na vivre nga moko niki na vivre na mobali oyo babenga mpenza pervers narcissique maladie jalousie maladive abi mama mukolo mosusu na katikati ya butu mama nitu tolali kaka boye bombali alamuka abandika kochipeka ngapela kipela ngai te nakabati na lali nanga kaka tana moni ba eleki apelisi mwinda mama na bimi naki na chambre ya bana to na bana mibale na mwana mwasi moko oya mwasi azalaki na bébé ya 2 ans mais mobali moko azalaki na 8 ans ya mobali mosusu azalaki na 5 ans bongo so mutabi sana tuna tuna ba détail ngana ba date na tuna na date nino mona na âge nino bodinga na kika na ninga kozana ba détail wana ndio vraiment important ay maman Eliane na la chambre mutaka tu pelisi muna na mo dérangement nga habité mutaza déjà na démon na eboy na kila ngata chambre bana mama ni tuna bimi na kila chambre bana mama
Nakie kaka pembeni na mwana nanga oyo ya 8 ans mama na mbeto ya mwana bana ngai bazinga bali superposé oyo mobali ya likolo ya moke alala likolo ya oyo ya mokolo azakola ane na se mama elia nalali kaka nakie kaka pembeni ya mwana nanga mobali mwana onga mwana boti nalali kaka pembeni ya mwana mama nanga mama nitu mobali kokota kota kuti ngai nalali kaka pembeni ya mwana na ngai mama eliane mobali abendanga pima wana nini bana balamuki mobali aye na mbeli yanga tianga mbeli na misu ya bana mobali aye na mbeli po atianga na misu ya bana mama niki mobali aye na mbeli po atianga mbeli bana bagangi mais papa qu'est-ce qui ne va pas papa mais c'est quoi oh oui mais papa t'es malade ou quoi tu veux tuer maman papa toi je vais appeler la police abeta mwana mbata tant que mon je vais appeler la police abeti mwana mbata tant mon abeti mwana ndanga mo makasi na batana benga mbila ezaki susu te na tuna bina nini problème nini oyo mwana na yo ti a mwana mbandano te a mwana biso mbade to bota mwana 8 ans naleli pe na mwana bota la niveau ya zuwa pona nini poye machine ekufa po ekufa azuka na mwana ya boti mwana baboti bango mibale mwana ya mutu musu te lokwa kilala pembeni na mwana mobali ya na mbeli po atuba ye jalousie maladif, pervers narcissique. Il faut qu'on fasse très attention. Moi, ça le dit, maman, nazuka bana nyoso nasimbika bana, abo manga na bana ngokanga. Nasimbika bana, ye moi zimbeli akeko zongisa. Akomo bana, obenga mbila. Na poko répondre ye. Tongo etani mama, nazu téléphone, na bengi pasteur. Mon bel on a fait l'église diacre. L'église kuna bayeba makambu na ete hypocrite. L'église bayeba makambu na ete diacre moko donc peut-être moi qui peut-être ko boboto. Boyeba diacre bazaka suki sera bengi. Papa diacre ya kozanga ko tokende aye ko zoyo. Papa diacre zongsa ba diacre o bazaka o mwinde ko faire l'église en pour les baby que no sumba boy. Donc ba diacre na toujours au service des autres. Mais comportement. So Nathalie ka boy. Moi, à l'église, à son modéré. Dès qu'on passe à modérateur l'église, moi, pas à modéré. Chanda karabo, koko, keke, yekerebe, kende, yo, bo, alléluia. Chanda karabo, ngana, taninga, bi, ba pasteur, ceux qui baillent, ba kabadjek, na ba vu, ba menara, banda. Ne pas ça, ba micro, oui, tiens. Kuna chanda karabo, koko, zo, kotoka. Moi, ça, zota la kaka. Moi, ça y est, bien pasteur a expliqué, pasteur, tala mobile nanga boy, tala boy. Solo la naye. Pasteur passe ali musala solo le pena mobile. Ote, ngana ito sula keneki déjà na hôpital, eza na oka mutu, ta musu na nga bien te na mutu, ya wana musisi zo dinga konyolo kate. Maman nanga, le quoi moi c'est qui rapport pas pasteur, tant pasteur a kinaki. Pour pasteur a kinanda ba vanda ba bungisa. Ko kende pasteur a kindaki. C'est que yo le quoi c'est pasteur, c'est ko sala kangona ye. O sala kangona pasteur, eza normal te. Ninge nino bisana munoko na yo, makambo ko bisana pasteur, c'est ko sala kangona. Ngai na saka makambo na pasteur. Na bengi apesa conseil. Yo ke odie que l'église, ba mona ko mutu malamu. Oyebi, côté sombre ne ba yebi en hauteur. So le bina ba côté sombre na yo na so ba pesa so micro te Nathalie si mambozi le kana kati ya ndako ndeko kuto sala ka wana osoko mano lesbienne kola ba dilo déjà makam lelo c'est la vie bon vouloir ngate bandeko c'est la vie lelo c'est la vie ama sangate akamai lelo c'est la vie. Mimi, Rachel, je te gros bisous. Betty Kapuku, ba bisous na yo. Alibi yo bossa la ngona pasteur. Donc ko su courage ko ba makambo, c'est que bossa la ngona pasteur. Ngai na sama ko na pasteur. Na beyi pasteur to solo la. Bandeko. Mobile a komi la rage. Alobi niki alobi mama abomanga kakati siko na otala bana misato na bimanda ko na kene don nazo vivre na mutu
ya liboma pervers narcissique jalousie moko maladive mama na baninga basi oza na moninga mwasi ali kosali amona ata na moninga mwasi te mama Nitu ya monene eza nini mama akenda ye moko osomelanga bapareil eza koremplace ye asombi yango aye nango na ndako azwi bapareil apresente nga alobi na nga boye olio okendaka kosalaka yango ndenge okenda kosala wana okesa susu te tala bapareil yango oyo banda kosalela bana yabi mobali papa ya bana misatu nasalela pareil naza koyebiso telema tokende pa ya munganga mama banda tokendaka pa munganga wana moko tozonga lisusu te alingaka te akufi kokufa mama bamabalo bomonaki abi mama eza makambo ebele niki alobi mama mabali na makambo soki moto tali to wana bana misatu na expliquer yo makambo na mona na mobali na yebi soki non musise enyoloka su te ondima te oba atanga na cheki tanga mama bobo boti nene abi mama si to botaki koko to boti me kufi abi ekufaka pe moto zana no chaîne 50 ans c'est jeune mobile a 50 ans mais c'est jeune 50 ans ekufi eboye niti konyoloka lisusu te mwa sabi nasala ndenge nini nakoyebisa mpe na bandeko na ye te parceke eza soni moye mpe nayebisa na bandeko na nga te eza soni nasala ndenge nini mama namonaki mama moko aoteka bakisi ya bokoko batangawisi bambonzi bakita mata banini apesi baexplication mama wana alobi keno bakisi oyo soki mobali aza na bafaiblesse akomela yango ekosala nini ekosunga ye akonyoloka akosunga normal ndenge azalaka yamete ebata papa edodi ya wakana yoka makambo ndenge ezokende sikoyo matiti langolaise Matricide Matondo boyoka sikoyo ya kafumba ya monene ya kabambi ngana mino tosolaka aboye o bazalaka abone ababike mama Nitu masono ekenda na kimia na pete kaka boye kaka abi mama namoni mama telefone abengi mama wana na besoin bakisi mama nabingisa mbongo nanga kiri nyonso babisenga 150 € mama Nitu nasombi kiri wana nyonso mama na explique nga abi oyo eza ya kotongola oyo eza ya komela oyo eza ya kobaka oyo eza boye nyonso na mpona sauver libala mama 150 € nasombi bakisi na ye nango na ndako nakamati bakisi na tie na mesa na bandi koyebisa ya vandi nga biso moni bakisi oyo eza ya bokoko donc oyo kotongola avant azoka nga oyo kotongola oyo komela na air boye oyo banzete okolia oyo kosala boye mama Eliane Nitu mobali akamati molangi ya kisi pon bakisi omoni eza maiti abambi nga na mutu nga abi non la trop c'est trop asopi yango nyonso asopi asala yango dezo na ndako abambi nga na mutu nga abi te oyo ekomi kolekisa olekisi na supporte mingi na kangi motema mingi olekisi mama ake suku ozwa mbeli aye susu na mbeli mama Nitu ka ndenge nzambe atika bana ye te nayoki moto asone na porte ntango moto asone na porte nakie mbango alingaka nga na fungoli porte na mbeli na ye ezalaki nani voisin moni na mbeli na maboko parce que voisin yoki makele yango akiki kosone pa na biso po yebi couple biso ya couple mo ezala matata ezalaka toso bakoswana wana voisin moni na mbeli voisin voisin gangi voisin kangi porte tata voisin bengi yande abengi kolomboka mbila akamati mbeli azongisi na cuisine mbila ye bakuti bakisi wana nyonso ndenge asupi yango bakisi ndenge moni sikoyo ntango abetaki nga molangi wana mama nzoto apete nazwaki mwa kovimba mbila ye ngri boyebi mbila ndenge asonaka fungoli porte mbila koti atali moto ndenge azotoka ndenge moto ndenge akomi kraka mbala moko ngai kutu na témoigner contre ye te voisin
moto témoigner contre ye po akutaki na mbeli na maboko yango mama ele ya nitu ndenge tozoloba boye mbila moto akabolinga na ye bazwaki ye bake na ye na garde à vue balongoli ye wana babi aza pervers narcissique bake kotia ye na hôpital psychiatrique pa ebaki kotia ye nga natikali na bana na ndako siko mpona informe bandeko nde na bi makambo na bombango nabengi kaka pasteur na expliqué mpe na pasteur ke tala jour oyo yo oyaka awa alobi ke nga na yo tokota lieu sacré pasteur abi ozoloba nde solo mpenza mobali na bien diacre na bino bomonake diacre na église diacre aza bien ye nde becheke bebe diacre na bino makambo nyonso nga na efaka na kati ya ndako yango wana mama ntango boza kosala makambo bana bazomona mwana témoignaki na misa yambila abi c'est même pas la première fois l'autre fois aussi il avait pris le couteau pour nene na lo bana ninga mboka mboka biso azuki sumbeli po achuba ye utabite ka achuba biso na mama joa butu bimisaka wana nde tolo bana bino boy nde kwana mobali batie na l'hôpital bato babelaka mitu yango na bato belé na kati ndako boza na ba pervers narcissique ezaka basi te ezaka mibali te na basi pe ba pervers narcissique bazé belé ce que moni moutaza na zuwa moko extrême zuwa eleki c'est kaza normal te pour moto nzamba sala koza na zuwa soki anding zuwa na mwana mwasi omona mwasi na yo na camarade na ye ndeko na ye mwasi osala zuwa wane komi au-delà de la jalousie komi mabe komi extrême komi malade jalousie maladive komi ya malade komi bokono faut ça très attention très attention yango na vandi pona belino jalousie maladive zuwa tellement leki mobali akomi kosimbela mwasi bambeli po atube pona nini po ye akufa déjà alala pongi ba traitement ezali soki ne mwasi akina bakisa bokoko amela na ye angaki amela ata l'évolution ekoleka ndenge nini mais lokola aza déjà malade moto eza déjà akobela aomona makambo na ndenge na we ba pervers ata yo ebisa loko eza bla ko ebisa non yo somona te eza rose ya rose yo ebite eza rose te eza noir ba te eza rouge po moto esesa nini moto esembebi yango wana bino bato za mobali na ngaka na zuwa ndenge toza boye toza pe censé ya komona ba psychologue ba psychiatre soko mono za likambo okosana bato te yo moko sala démarche luka psychologue moko solola na ye luka psychiatre moko solola na ye luka ba sexologue bazali bato bazali na poto traitement ezali mutu na mutu aza na nini ayebi ndenge nini akoko ba thérapeute bazali ndenge bakoko traiter mutu ya bokono na bokono jalousie maladive bato bele bazofana mibali ya bongo bazofana basi ya ndenge wana ba pervers narcissique baza ebele dans tout ça foka losambo kosambela soko moni motu mwasi na yo bizeli na ye komi kobeba église c'est bien boza babikisaka mais kende pe komona munganga asolola pe na munganga pe aedaka motu mosusu akoki kobimisa maloba kamone boye te pa moto banda koexplike mais soko aza devant professionnel akoexplike akoza na liberté encore motu moyi ayebi aza mondele aoki tonganga panani lisolo kutu mama neti kutu akoyebana yango te matitela ngolesi na kosi abiki mama neti lisolo oyo akoyeba yango te yeye jamais bien ayebi ke lisolo oyo moto akoyeba te akoza na liberté akomi fongola po asa nini aloba makambo eza kati ya motema ne batraite ye biso bato moni makambo so tokomisaka ki ndoki okaka oyo eza ndoki noko aloka ye papa koluta aloka ye papa leki aloka ye bamonana basili na motu kindoki basili euti wapi bamonana mwa likwanza kindoki mpona motu mwindo tozwa kindoki totya liboso te bamona bimi mapalata na poto mapalata kindoki yango bimaki mapalata batindeli basili ya butu te botiaka kaka makambo kindoki te tozaka même na tokomi na 21e siècle mokili eza déjà développé yesu ntango azalaka na mokili oyo abandi kaka komata na bangomba koteya atemi na ngomba azoganga azopelela me mokili lelo micro ezali bapase banyonga masu te mpasi oyo krist amonaka nani yango akomona omoko ya lelo oyo
pasteur nini pasteur alelo azobima ata azobima boye basimbele parasoleil moye ekota ye te mais yesu masiya banda koteya na désert partout azokende makolo akomi place moko atelemi avandi azoteya na mongongo ezokende mosika mpo bato bayoka mais lelo mokili edéveloppe mokili echange technologie ko makasi basali bato bamicro kala kolongo na mboka okende na mboka ezalaka mpasi lelo toza na baavion botyaka makambo nyonso botyaka te kaka kindoki te makambo nyonso ezalaka kindoki te makambo nyonso fo komonaka baminganga baspécialiste bazali moto osalika reproche ya mai monela alobi boye mongongo ekaoki lelo c'est la vie tikanga na mela mai nalikambo na motu te meme na diable lelo c'est la vie. Merci beaucoup d'abonner nous surtout de vous disposer d'abonner pour longtemps la top pour na koyokanga ya jeune bien nazo c'est la bino pour aller toi na live à 19h maman jeune mon gars live ezali ya bien Zakari kobosa na te live ezali ya Marie Paul Lumba encore yoko tozanga te Olivier c'est mon fils live ezali lelo bobosa na te toi na live na 19h vivi kolete wenge. Maman Suzanne, la métier là, belle sans maquillage, toi na lève, beauté comme maman Eugénie mon gars, toi en lève, n'a pas le bobo sanate, na linga bino mingi de bino bolinganga, merci de nous disposer à ta bino pour nous tala tope pour na koyo kanga kanya baki. Dieu vous bénisse, God bless you, Mungu awabariki tata nzamkalo sa kumona, nzamba ni meshane bali de bye bye.